Merci Seigneur topamboli nzambe pona ko solo la ya lelo mituna pe miyano bato batuni pona ko zongisa nzambe accompagner biso to bebisi nyonso abokese no nom puissant de Jésus-Christ qui mia na nzambe zala na biso. Amen. En tout cas, toyoki debout congolais, toyoki makambo oyo na debout congolais. Balobi to se réunir, to zala ensemble lisanga na makila na biso toza makila ba congolais, les pays de nos aïeux, les pays de nos ancêtres. Donc to sangana lingi koloba nini to zala unité congolais linga moninga na yo. Tozui ba plante mingi, tozui makambo mingi bituna pe miyano. Bato musu bazo tuna awa na diaspora, bazo tuna ndenge nini bazo comprendre te gouvernement ya Kinshasa. Mitune ye biso tokotanga. Balobi pona concernant Tshisekedi. Balobi ndenge nini mutu moko akomi awa lobi uta nazalaki mwana muke ti nazokola. Na tango ya Mobutu tobandaki komona kaka Tshisekedi. Tozomona kaka Tshisekedi azalaka kaka opposant. Opposition na ye asalaki tango ya Mobutu alongola Mobutu te kaka bakangi ye babimisi Kabila le père. Tshisekedi asali mêmement Kabila le fils toza kaka na Tshisekedi opposant et puis makila ezo sopana. Awa balobi papa wana asopi makila mingi na Congo azali complice. Yango ba Congolais ba monaka opposant mususu te kaka Tshisekedi. Bozali komona te peuple congolais qui azali ko tourner bino ba jeu. Assez peuple congolais fungola miso bande ko nganga nazaka kotanga oyo ba plainte toza kozwa balobi peuple congolais fungola miso pona bango Tshisekedi azali opposante asopi makila ya bana na Congo mingi. Bande konanga deuxième plainte rinkoloba tolanda hymne national oyo ou bien toyembaka na biso la zairoise parce que balobi tozala inu toza komona unité te congolais alingi ndeko na ye te congolais alingi ndeko na ye ata mokie te baninga batu mususu bazo bundela ekolo batu mususu bazali wana kaka pona kolia mbongo ya ba Congolais konyokola ba Congolais bazali pour les Rwandais. Makambo mususu pona nini boye awa mutu mususu alobi pona nini Congolais alingi moninga na ye Congolais te toza konyokwama mususu ko talobi yango bandoki ya Congo boloka kaka ba Congolais o seki singa boloka kaka ba Congolais tala ba Rwandais ba baby simboka kindoki bolingi kotika te. Ba misusu ba pesi plainte ba kepe côté ya religion balobi bato baza ko sambela nzambe ba église komi kili to moni pe Kabila atie ba pasteur ba école ba église ndenge na ba représenter ba église ndenge na gouvernement boza koloba nini na likambo oyo boyi. En tout cas, peuple congolais eleli. Mususu alobi peuple congolais ce qui to lingi to longa il faut to zala biso no son mentalité moko il faut to zala na bolingo poto bunda to zala bomoko ata ba congolais makambaza ko sala awa na diaspora okomona peuple congolais azana musala quelque part abengisi muningane aya ko sala musala muninga na ye wana akosala tout que ye alongola muninga mususu na musala songi makambo ebele peuple congolais nyonso tu oyo elingi koyebisa biso ke peuple congolais alingi kaka to alingi kolongola ba habitude na ye ya kala po ete mboka ekende liboso. Mosusu alobi tokoki kobunda na ba arme bien sûr tokoki kobunda na ba arme mais mentalité na biso soki échanger te tokoboma na biso Donc peuple congolais cette fois-ci mususu alobia watoza komona ba arabe
le monde mobimba eza ko banga ba arabe pona nini bazali ba lâcheté lâcheté lingi koloba nini bango baza lâcheté baza kotika te donc eza te obandi likambo na katikati olembi otiki na yo sengi abandon donc tokende na komba oyo tina suka pe Congo na biso il faut ezala libéré balobi tolongola kobanga tolongola to tcha toujours elika pe na nzambe to ba kolelela nzambe ba oyo basambelaka basambela pona mboka ba oyo pe ba yebi ko bunda o baza ba militaire na biso ba bunda pona Congo pa mbate mboka na biso il faut ezala libéré même ba Afrique o bazali proche na biso ba pays africain o bazali ba proche na biso balobi ke soki Congo ebongi eza comme Afrique mobimba bongi même bazokende plus loin balobi même mokili mobimba ekobonga yango peuple congolais tozala bomoko peuple congolais bunda pona mboka na yo totika ba futilité balobi na peuple congolais mosusu alobi fainéantisme botika likambo ako kotalela kaka bato poto yo un garçon aussi okoli oza même na ba 35 ans 40 ans oza kana ndako na bino otalela kaka ya na bino oaza na poto ndenge nini okozwa courage ya kobunda pona mboka yango bazali komonela biso okomona mobali engambe kitoko azali kaka ko compter pona akende kokota libala koma Mario ole akende koluka musala okomona pe lenge mwasi ole basi asiko bakomi émancipé ole akende koluka musala ye akozaka na ide na kende ko china papa moko boya mukolo to changer mentalité baza kolela pona mentalité ya Congo ngai wabino na pesi ba message nyonso ba plainte nyonso ndenge batu bazali koloba awa na Congo tozali na besoin mboka na biso ekende liboso situation auto komi nango siko ezali situation ya kobunda na kati na ba prière ya kobunda physiquement ya kobunda moralement ya kobunda pe na kolakisa bana na biso éducation moko ya malamu po bango de bazali na bazali ba responsable ya Congo ya lobby bazali ba ministre ya Congo ya lobby bazali ba président ya Congo ya lobby lelo yo histoire oyo te ya biso na génération oyo président akomopayande akambi mboka na biso pona négligence na biso pona faiblesse ki fainéantisme na biso pona lokoso na biso pona kozala ba inapte pona ko raisonner lokola esengelite yango mopaya akambi yango balobaka yo moko soko fungoli ndako na yo mopaya kokota akosakanela yo na ndako na yo pona nini yo moko moto fungoli ba porte congolais kanga ba porte nyonso oyo ofungola ki batu mosusu balobi ba préférer na bango la zaïroise tozali ba peuple libre à jamais tozali ba peuple libre à jamais balobi la zaïroise biso tozali ba peuple libre batika Congo na biso libre balobi tozali ba peuple libre à jamais donc tole la Congo na biso tozana dignité peuple congolais